na s'adresser na comédie na moko te o nani te na yo Ansiluzolo mayema so lobi na yo ki yango siko ngana yo rendez-vous na kisasa. Problème nini eleka entre ba comédien oboyoka yoka iza mungongo ya Vieux Gaou. Vieux Gaou a comédien moko o batu nyonso bayebi. Vieux Gaou a comédien moko ya kala o batu ebele bayebi abanda carrière na ye kala ya kala. Problème nini o ebimi to pe problème nini o ezoleka ba problème ngo to mona ba problème nyonso eye mbala moko donc eye nyonso à la fois. Pourquoi? Parce que ya Janify asili kotika biso tozalaki awa problème makasi koto ye na problème ba comédien na poto bitumba ba comédien boye ba comédien kisasa. Tout ça na matanga kaka toyo koma na matanga ya Janify nde ba problème ebele ebimi. Nde ba problème ba comédien ba rendre ya ba comédien ebele ebimi na télé. Bano nanga lelo na ko expliquer bino mo makambo ebele concernant ba comédien na ko expliquer bino ba problème mango eza nini topé problème nini ezoleka entre Ansiluzolo na papa na biso Vieux Gaou. Alors on appelle si mbote na bato bolanda Irsil Botelo TV bambote na bino isika bozali mbote na bato nyonso vraiment oyo bolanda biso nzamba lola apambola bino ndeko kotimba liboso en tout cas likez commenter partager vidéo et ça la bien sûr qui peut nous s'abonner zoata ya ko s'abonner na Irsil Botelo TV et osala malamu mingi. Merci na bandeko ba osala biso ba remarque en tout cas na ebisa bino toujours ba remarque na bino yango de sala musa na biso ekende liboso. Donc sans remarque to kende liboso te metango bozo sa ba remarque nde ekosala ke to améliorer musala na biso nde ekosala ke musala na biso ekende vraiment liboso. Alors merci na bino bandeko nyonso obosali remarque na Irsil Botelo TV esika to tambola ki bien te to yeba na kobongisa pour que to tambola malamu. Alors numéro na biso yangwana liboso na bino totaka ba numéro na biso pona bato bobengaka pona bato bozaka na ba remarque ya kosala ozana business na yo ozana boutique ozana business moko songolo olingi publicité nango eleka apa Irsil Botelo TV en tout cas ko hésiter te ya ko contacter Irsil Botelo TV pona ba publicité na bino nyonso topé pona ba promotion ya biloko mususu. Toena lisolo oyo awa po nanu tokundia Janify te me makambo ndenge ezokendela a lire nango eza déjà kitoko te. Est-ce que problème oya Ansiluzolo na vie na biso Gaou eza problème oyo eye kaka pona makambo ya matanga Janify to te. To uchoza na problème ya Yandi Mosi biso nyonso toyebi na minute to wana ba vidéo Yandi Mosi a contactaki biso tindi ba vidéo na partout pona bato ba komisila ye bolimbisi na famille ya Janify na si na otela bino awa na deuxième émission to sala to lobela likambo ngo bokolanda yango. Lelo to na likamba ya Vieux Gaou soki to lobi to kota mukie na histoire ya Vieux Gaou. Batebele ba kritika Vieux Gaou, batebele ba fingara Vieux Gaou, batebele ba lobara mabe pona Vieux Gaou. Bande onangande to bota maraboye, ata na entourage, to na famille, to na libota o babote libino nde to bota maraboye. Mutu na mutu azaka na étoile na ye. Mutu na mutu ana destin na ye. E ana mutu musu nzamba lobaki étoile ne brûler. E ana mutu musu nzamba lobaki akufa na poto. Au kende poto yana mutu musu nzamba lobaki kete au vanda kana kisasa vine pe ebonga e apa na batu musu destin na bango ezake po vine ebonga fa kende Canada, États-Unis, Afrique du Sud do poto nyonso kaka mutu na mutu nzamba trasa chemin ya mutu nyonso na balolenge na ye. Alors tokoki koyaka te ko comparaka comme comédien o akendaki poto e senga pe comédien o peka po abonga fa kende poto e senga bongo te. Même na ba famille to bota marato monara e amo bo bota ma ba otinda bino classe e na ba msuba ok classe na ba msuba on négliger classe
mais lelo tangu nzambe opambola peut-être opambola ba o bakende classe bato ba négliger classe ba mwa lokola papa salaki injustice to mama salaki injustice or ezandenge nzambe pamboleli baloba rappeli susu ke po nzambe pambolo zaka te fotanga classe po ozala millionnaire na vie et ana batebele lelo baba millionnaire et ana batebele lelo ba na mbongo na ba vie misu pe batanga classe te. Problème ya vie gaou eza nini to problème ya ba comédien eza nini. Vie gaou to monaka vie gaou to tala vie gaou na ba TV aza comédien moko ya kala o balobaka ba ancien succès ya ba vie gaou asekisa bate belé na TV ba vie gaou ba batu mo so bandi ko jouer makanisi pene zongi ate ba théâtre kalezala bien donc to tanga ba icône to mona vie gaou ba vie gaou baladi esobe bango nyoso ba icône minene ya mboka na biso lelo bat ba critiquera ye po avanda na parcelle familiale lelo bat ba critiquera ye po vie gaou na agina ya zaka epa na bango vie gaou bat belé ba critiquera ye po na wana ba vie gaou bavanda na njil parcelle na bango eza na njil vie gaou ti lelo avanda na njil epa na bango do na lupango famille ndeko na ngai boza bionso ba comédien mais lui koloba te ke soki yo zwa ki chance ya olongwa na lupanga famille to soki yo zwa ki chance ya ko avancer na vie ko critiquer bato ba avancer na vie te nde totalaka ba télé réalité to nde totalaka ba comédien bayaka lisungi to nde totalaka ba comédien bayaka kolela mama Denise bosunganga bosala boye en tout cas premièrement ngai non na mona vie gaouté kena mona vie gawa leki na TV aya olela bosunganga naza maladi soit naza boy soit nazo lukanzela poto soit nazo lukabe bosunganga non to mona te mais lelo ka ba comédien na ba comédien théâtre beba pourquoi po ba comédien ba comment ponana aibi ke osala casting azo bilongi na oyo atina tournage mais ba bilongi muso akala ba comédien ba kipango te ba comédien nzamba tsa ba bimisa mwa mitupo na probenda baninga mususu ba kipa baninga mususu te bato loka ba vie gaou ba joua bien lelo so bozwi vie gaou bozongi sie na actualité peut-être vie na ye bonga nango ane pe na vie pe mabete malgré ça epa na bango o vivre na ye mais so bozuye bozongi sie na actualité ezala ndenge mususu lelo to mona président Ansu Zolo asala ba vidéo moko to mona basala ngona bakali nde baloba air moko Gabriel yekuta koma poto te comédien tel nde kuta koma poto te yekutu ti sikwa zala epa na bango malgré bango bazwa kango na comédie mais ya ba vidéo moko o etouchaka batebele ya ba vidéo moko o esalaka batebele pasi mais kolanda bango kolandisa mana bango to koyoka bango basala ngolo kwa na comédie bosa na comédie me bobeta batu mabaku bosa na comédie me boloba makambo o eza penza bongo do pona nga na mona ngoli su comédie te eza ba manquement balobaki mo makambo mo concernant vie gaou le anda to moni le anda kenda ipoto ba Ansu basali mo bablo na bango ko seka nde baseka wana mais kokende poto ezaka fin du monde te eza te quelque chose ke poto olongi lola eza bongo te mona yoka pasi tonga base monkana ba comédien o ba mikolo na yoka pasi ba vie gaou ba bunda na vie vie gaou aza guerrier bunda na vie metanga bunda na vie amoni ke simbi na ngote osani alongwa na lupanga famille te puka ke futela tant que ana mbongo te alongwa na lupanga famille ndenge nini bwana posa vie gaou alongwa na lupanga famille ke futela okende ndenge ni tant que ane loko te ana banana ba source moko te ke non place wa ko zo moi $300 place wa ko zo moi 400 ana ngote ba tournage ba pesa ba mbonga malonga te bazwa mo ba 50 tourner moi 50 moi 100 aye ko to tourner place wa moi 50 moi 100 yango mona na un mois so tournata a tournata 4 places akanyi mo chiffre moko bien
ba comédien ba la bongo siko bato luka ba vie gaou ba benga ete boye bisanga bo lukela e via lix aosala ngo ndenge nini aosala nango ndenge nini tomona bato ba ebele na ba théâtre tomona ba théâtre dina na sala théâtre Bellevue Kanza sala théâtre na ba groupe ba sila bisal ba maswaku ba te belé ba na ba groupe ba leka na TV ba grâce luzolo ba komo kota ba théâtre pa na bango so totali bien ba Cardozo ba te belé ba tumsuku ba bato ba joua na vie gaou kala ba vie de lui ba osa ba gag e futa ba Jérémy Chabani ba osa ba gag est-ce que de abo mona mutu moka bengi vie gaou ba benga ete ata babenga yete vie gaou pe na ya liboso na biso te na TV po ya olela ke babenga ngate nana posa bo bando benga ngana ba tournage obwebwe donc c'est-à-dire a trouver na miende nga vanda na ye avanda na ya bon amona na yango malamu a trouver na ye se mi avanda na ye moko ke azala na ba comédien ke a trouver na ye bongo babenga yeta kenda pe ko bondela te parmi ba émission otomonaka ngano na mona te vie gaou ye ko bondela abondela te na TV bozwanga na tourner te mikolo bobwaksinga mais bino ba icône même ba ebakata vimbo ala na ba chaîne o ana chaîne o ba théâtre le kaka mais soto otale ebakata joua na vie gaou ba joua kala bo pensaka na bato botika kala fo bo pensaka na bango pour que lobi bo critika bango te lelo bo critiquer vie gaou a comment na poto te ya na mata avion te o mata avion de ni tango ana mbongo te yara batu musu ba nyoka mana ba vi na bango vi na nzambe ka yebi alors tango boyo tumbola ka ba bilo mususu ça fait mal et ça la ba comédien musu pasi yandi mosi ye wana azwaki ba ventir ba sala kana ndenga ba ventir asekisa batu ajiango na ndenga sekisa batu likolo ye bebele yandi mosi lelo na bafano balinga ke mingi batebele ba abandonné ye boyebi combien de fans oh yandi mosi a perdre pourquoi parce kalinga sexa batu pourquoi parce kalinga salelo mo be batu ba mone mutuma la mo sali comédie na décès ya Janify a perdre combien de personnes a perdre combien de fanatiques na ye oya perdre bablong su boyaka na ona TV oye osa no ba aventure mais tango se monke na mutu moko o batebele balinga avancer tango se monke na mutu moko o batebele batiaka misu batebele balinga peut-être avancement na ye o mona o perdre bato balinga yo o perdre bato balinga yo imagine wana bafano balinga vie gaou balinga pe yo siko wana bafani oyo bazaka do balinga binyo mibale tangu yo robi mabe pona muninga lingo critiquer muninga pona akenda poto te lingo critiquer muninga pa vanda na lupanga famille lingo ezaka bien te et a kitoko te et a parmi babiloko ezo yinisa biso ba comédien belé lelo ba comédien belé bazana bango malamu mais à cause ya moi likambu moka sala ki aleka ki na teva lobaki batebele balinga olingo sute batebele ba oyina yo et ande mona rando ya ba kuku na ba famille libota lelo yana batebele peut-être bando linga sila mais grâce ya ba kuku batebele ba yina sila et batu msu peut-être bando linga sila na Bellevue mais grâce ya ba rando wana mona o batune ba finga mingi mutayini ya tiki bomona eza bongo botika ba rando moko o eza na importance moko te vie gaou na yoke la kaye mawa premièrement nga moko na yoke la vie gaou mawa lukuta mabete na ndenga mabete pa na yoke la vie gaou mawa nga Ursi Botola TV na yoke la kaye mawa na mona ke na ba génération na bango batu mingi ata ba komona ba richité mais batu mingi ba se retrouva quand même na musalo ba salaka na mona ngo na génération na bango a théâtre ndenge ba bandaka ba théâtre na bango ndenge ba mataka ba mati ba kiti na mona ka bato belé ba komona ba richité mais par rapport ya nde ba bazalaka na nde ba koma lelo vie changer mondam so tali vie de lo a changer vie de lo joie na vie gaou alors tant ba vie gaou ba mona ke batebele to salara na bango batebele to travailler na bango na comédien munene tala to travailler na ben tel tala ba vie na bango ndenge eza lelo to travailler na ben tel tala ba vie na bango ndenge eza lelo et ali kambumo esala passe
Et ça la passe. Mutu musu bo mona ems na famille na bango bana ba problème. Mutu musu bo mona ems na famille na bango bana ba lien familial. Mutu nyo sota salama pa kende poto. Ce qui le lo grâce nzamba sali o grâce visa aux passeport visa bimi na facilité. Boyebi ana combien de personnes ba kotisa ba passeport na bango pona visa jusqu'à présent bazwate. Et on a combien de personnes qui ont visa pour changer vie, pour changer vie. Mais on a combien de personnes jusqu'à là qui la voyage et mon anate. Famille na famille za na makambu nango. Famille na famille et na makambu nango. Et na batumsu ba lokolo pepele et na batumsu ba lokolo kilo. Ceux qui na longwa na lupanga famille te et a problème te a moi mobali. Peut-être pas vendre gérer le pan en famille, il y a problème il y a bien na bango, il y a privé, il y a makam na bango privé. Ba bien ya papa na bango to maman na bango to eza ya bango privé. Et pesaka bango passe. Alors bi likamba na passe. So bo tali vidéo na bo mona ke tong vie gawalo ba likamba na bo mona ke alobi yango avec douleur. Na motema pourquoi parce que balobi likamba moko o esali passe. Nalanda président Masumu de Blende nalanda e nalanda e na moi nini moi mukie nini mu video moi mukie basalaka ya mambadiani fai président Masumu aloba bakomi kokangisa na bango ba comédien alobi babiloba loba pa na biso ba comédien boye ba système toza nango olobi biloba loba bafunjo na parquet bakangi yo. Pourquoi? Parce que biloba loba na monde comédien na biso eza ebele. Comédien moussoua mona kendenge ya simba à moi $1000 na fin du mois. Ndenge ya simba à moi 2000, ndenge ya simba à moi 1500. Et ana bande kone moussoua ba simba ta komi ko se sentir supérieur ya muninga. A komi ko se sentir yende aleki. So to bito zo lebino ta ataka ya mama étoile. Mama étoile avandaka na Angola na ba mira esa que son âme repose en paix. Bavandaka na Angola on a ba souffra pe le quoi les autres binomo boyebi na Angola théâtre pesa pa pamba te ba sala ba théâtre na Angola ba sala ba théâtre mama étoile azipa maki étoile oka moko o le kana Bellevue TV mama étoile azipa maka makas do étoile na ye ekenda ko bomba mana Angola comédienne moko na kinya bandana eko epate aki Angola ka be musale lali ba théâtre angolais tala marate musala vraiment elalaka makasi. Mais tangu Bellevue kanzi aye ko jolikanisi ya obenga ye ya obimisa ye lelo to comment amona mama étoile comment jouer pe partout ba comment obenga ye étoile azonga étoile ne zonga lisuko ngala. Mama étoile voit même na santé na beauté nyonso zonga. Pourquoi pour ba théâtre ba obenga benge aozanga te. Tout fait nombre. Attendez to critica ba ba pesa ba ba mbongo mike mais tout fait nombre. Lelo so bo zu vient na biso gaou bo komi ko benga e koto obenzie koto bo benzie bo sala e au salama. Tanga o salama tanga o zonga sur scène moi mike na binyona e bongisi e sukole. Ata au commande binyo bo linga ata au commande na poto te ata mais au changer quand même. Au changer. Na place boyo critiquer vieux gaou na TV, bo zwa vieux gaou, bo solliciter ba ndeko bo sala ba théâtre minene ba benga ye na ba tournage. Ce qui derrière 4 ou 5 personnes ba bengie et ko bando sunga ya ta chaque fin du mois. Mama Bellevue kanzi, mama na biso ya ba famille bota nyonso. Je la biso vieux gaou et ça la bien. Je la biso vieux gaou et au sala malamu. Viego a joali soute. Viego a komaka mutaba kwiti. Bine bomona tala mutu nyo so ko mutaba kwiti za la kate ke o po amilingite. E ana mutu so ataka kwiti po na stress. Bate bele ba na ba stress a vie. Stress e baby sa vie na ye. Ana stress moko ya makasi, ana stress moko e kondana ye. Ala moni po se défouler na stress wana po longo na stress wana amoni kaka non se mi ataka na quit. Viego koma mutaba quit boyebi. Viego koma vraiment mama na mutaba quit. Pourquoi? Parce que vie na ezo simbate. Amona vie na ekende bien te.
mais a comédien munene baninga ba avancer te bobenge te bobenga e na place boyo critiquer bobenga nani vie gaou vie de loin benga vie gaou vie de lo sa ba gage talema vie de lo futa bato bengi bato bosali ba gago futi bango mais moi mbongo wana mukie soki vie na bino gawa liango esani et au sala nini to avancer s'il vous plaît la famille boyo critique na bino a te ba comédien ça kitoko te. So nzamba tombolio kanisa les autres nzambe soka tombolio luka baningo baza vanda basala sous théâtre te o babenga bango lisute luka bango pour que batombwama ezo amalamu mais ça te que nzamba tombolio moza wana shit pona baninga nzamba tombolo po ya ko critiquer baninga eza vraiment kitoko te. Merci na bandeko bolanda irsi botelo TV bandeko nanga bo partager vidéo s'il vous plaît to na posa lishungi pona vie gao alors to partager vidéo o partager na WhatsApp partager na Facebook partager partout na Messenger partager tindela baninga lien partagez vraiment vidéo partout pour na sango oyo topé nouvelle oyo et comme la bateau bana ba chaîne mignene bateau ba sala ba théâtre mignene bazwa vie na biso gao pour que batulelo batika ko se monke na ye pour que batulelo batika ko finga pour que batulelo batika mambebele alors bo partager émission aussi s'il vous plaît tango s'abonner cliquer cloche ya notification na yebisa rabino toujours na yaka nanga ko umela liboso na bino te na yaka kana mwa likamba mukie ya très important. Alors vidéo est important bandeko nanga s'il vous plaît partagez yango tango s'abonner cliquer cloche à notification prochainement tango to retia ba vidéo na biso et comme directement ici kanyo sokozala. Merci à la prochaine.